au fond on béton on a vivra nous sommes à l'église moi quelconque bando toka na lota moi sous-vêtement nanga muto kena ngobo na bo pasteur na ko expliquer pe pasteur na biso bi pasteur tala bona loti be pasteur nga cha misapi bi Jésus bi nzambe oh izanini oui je te dis vrai Dieu m'entend parler na kufa lobi musika pasteur wana penza anga misapi c'est quoi ça ça passe sango telema azo mabe muninga na sango abimisango bo ebe tezi toka ba papa nzima basi babalana bibana mbe babalana 2 mois sans demande à telema ba moni ya papa nazana yi anzima ngwe jamais ko ba pasteur neza jalousie au moment muninga ko neti mutu mana église da muneyo boti ente ngolo nzambe zamba tele ye ba sacrifice sala mutu moko bongol motema te cérémonie pas nzambe en plus va signer non ba protocole complexe oui oh ba lati bien liboso bino ba protocole bino to tuna mukolo on a lolo nano kota nano tikala ya solo mo ba film alati bien ati liboso ati bien te azongi na sima eza en sens pe au moins ba kelati bien no mo ba bilo mo ba décolleté bilo mo ba mikuse ndi ba tie liboso mais muto ati pendant la chemise bo le quoi rabi moi flou ba tie na sima quelqu'un na église la église kulu yo ya rasko makolo muto kita na jeep moni yo ba tie na sima muto jeep liboso ba beke offrande beleza wana et ça l'a tellement bien que vous t'en avez bino tant c'est que ça l'a ba gentillesse mon boy inattendu mais la bino tellement trop na vraiment bino parce que vous avez toujours na ko soutenir. Avant de commencer cette émission, je vais demander à celui qui est derrière la caméra Mawisha de nous balancer un petit titre de coach Ndundu Morostar et puis on se retrouve prochainement dans quelques minutes. Banakin, mais souvent bamboka tende bazokoma ba patron. Kinimboka drink, chwada, chupa, bédo, nous condamne pas trop. Trop de diplômés bazosuka na appel na ba cabine. Ou taf à l'usine dans Libanais. Pour 2500 francs la journée. Ba petite ba bipé son téléphone. Ba yaya ba coma ba double SIM. Son réseau RTL, mais tinda monnaie. Je connais bien toutes les 24 communes. Na kinkole na dama libo ke couleur kimbuta na njilina mais la bok matetenga bana marcha na bayonke matina tizando na tram mon téléphone on a piqué sans jouer au Barça pas de complexe Bondal Lemba c'est Paris défoncé au guégué comme Moïse Mbié nous parle pas de mauvais esprit hip hop et kofuta donc sur ma carrière j'ai tout misé net il n'a pas refoot baye topé ça ba voix na parlement ba coma ba baba ma kill la foot bébé protège bien ta chatte mais on qui adore bouffer le condoko. Bébé protège bien ta chatte, mais on qui adore bouffer le condoko. Pas tous nés de la même famille, dans la street je traîne avec mes vrais déco. Pas tous nés de la même famille, dans la street je traîne avec mes vrais déco. Condoko. Mais on qui adore bouffer le condoko. Condoko, bébé protège bien ta chatte, mais on qui adore bouffer le condoko. Kenimbo Kaba courageux, donc nous traite pas de fainéants. Tokomo d'amena de l'estage, netilotili qui t'es au courant. Kwangana dendon soki na kangi si tembongwa kokota malewa. Baswahili bakoma bambila. Peba luba ndeba wewa awa Piaka ezobeta fimbu Fimbu lokola nzembo wazekwa Je répète Piaka ezobeta fimbu lokola nzembo wazekwa Faut que la liste pour une revendication Je peux me faire buter comme Rossi Mukenzi Ba bébé y'a Facebook Whatsapp pas comme un caca Genre envoie-moi du crédit 3 bouteilles à Boma maman
Nzele wana faut aller là. Na RDC j'ai mis le feu na kanda ya prisonnier na magala. C'est normal que na pela. Paie l'argent pour ton clip à la télé. Quand les coulous n'a pas sur moi les refait-les. Orphelin de père mais na kino. Koki ko roule na catch. Ata ola tili papa. Bébé protège bien ta chatte. Mais on qui adore bouffer le kondoko. Bébé protège bien ta chatte. Mais on qui adore bouffer le kondoko. Pas tous nés de la même famille. Dans la street je traîne avec mes points d'égo. De retour encore sur ce plateau, hein, Myriam Koulouminard de la presse, Pilov. Babi Kindumba, Oezo Salimana Bakata, l'église et sa somme. Il y a des mots de jour remarquables. Babi papa devait un rabadadi dans l'église. Et le mot Bashuga Dadi Agibanda, Batoto bien à bomba Dadi na kata l'église. Au monde abimara protocole, abimara saute na sermon. Pasteur Azam Marie, tu as vu que moi c'est tel. Mais au monde abota na sermon. Comment tu trouves? Les arabes c'est un de provoquer parce que tout Dadi ne va pas provoquer. Oui, c'est bizarre. Tout le monde pasteur, mon ito to dima engagement mon beau. Vous avez pasteur, ils ont passé. Vous avez pasteur. Ils ont passé vraiment pour la tentation. Il y a que belé, mais faut tout ce qu'on tout ce qu'on a trop ngolo nzambe. Ils ont la katina biso. Mais oui, va pasteur na basala wana so la ndeli bien pasteur mo za na ba action hein. Va pasteur va soit lobby va les campo na yo et ça soit sambeli pour nous vraiment sentir moment nyonso penza uzaki okanga mifungwami. Asenga ba mawa nzambe ekita kati na bango po en plus ba miyeba oyo bango bazali oso pso charge ya battement boyo o mema bango diriger bango bon nous pesa mon charge ba changer mitema ya bato même biso pa nzambe faut ba ko supporter charge wana basi o mona wa ba sina to ba bilanga na ote e bilanga les églises pe yo pété les églises ba nzambe pona yo moko sa église te les églises à Nzambe ba pasteur vraiment ba pasteur nanga balora ba pasteur té vraiment ba pasteur na biso bo changer Nzambe apesa biso bino po biso to bongola mitema sans bino ma trop mais toza basi na bino toza ba sœur na bino vraiment en plus ba sœur o ba yaka na église boyela ba pasteur ba tuti nous ya vie na changer olunga mswali ya famille olunga bila keni mabe olunga mambebele to kuta ba vie pe ba famille déclaraka ezate ke to kenda kolinga ba mibali l'église moi ba problème église la rani kulu on ça mon sambel kapola muto sambela te ba département ba église wana nde ngonde mutebo maka mpe ki songi eza wana ba kindumba ba ki songi église église mamba kindumba église donc ba kindumba za libanda biza ko mukima kindumba za nkati église na ki songi eza na église na kindumba eza na église elekela kanga musuku na barba kindumba bongo eza raté. Pour na ba to eba mutaki olukana yembongo azali na mobile fixe te aki olukana yembongo ne mkomsi po kipe ba balingi no ba yo pété ozongi non mais oye be église penza nzambe akita sunga omona surtout ba jeunesse ba groupe ba jeunesse ba benga ba chantre bango wande mpo ko boma be église ko ba songi bazali ba mama moi ke ba mama oui ba groupe ba mama wande ba mama songi mama songi nde o bayaka msu mama na abike monde ya mona faza proto vente pe église ya mukimtema mabe les ana mona ngaka faza tema na église na rumela ko rumela te ke fo mona za azala protocole peme na pasteur non yo rume papa autant nzambe nanga na okendele nzambe nanga na rume mama na pas comment ko juger ba baninga mon protocole là ti mabe asali boy ba frère na ba sœur o boya ska dimanche na église to kati crayon makasi pour to fana bon liboso to linga ba pasteur to linga ba frère pe au moins ozana choix te olingi sœur otiki olingi sœur otiki so bina dans sœur olinga na kati église oboyani luka sœur musuli banda pour esaka propre esaka des arts pour lingo otiki okina o bosko mkwala bo bebana ok neti nga mambo linga église façon ala pasteur na tolérante on va tolérer ni osepe na ibalemba moko na mabe na malamu ko yebe amanda kuna bino
pour les sœurs ou les chante pour soutenir l'église. Oh, il y a qui chante. Oh, kuna aza protocole balinga babani bakuta na wapi na ba veiller. Moi ba veiller. Il y a une église faut nuit de prière. L'église faut un département na veiller nango. Oh, pe na veiller nango. Est-ce que c'est pas département on peut avoir bimana président. Bon ce que problème est ezani. Ba président ba yela sko ba yela su nzambe tu ba mo yela nde basi. OK. Ba mo yela nde basi. Chef d'orchestre. O mo yela nde basi. Peto yemba bien su fi okotika sika wanzu ko yemba. O funa linga nzone ils ont que ça oui raté ya falité ya JBT ya nzambe to c'est la nzambe to yemela nzambe pour mundu bakabula vone asela o mutu olinga sali ya mokili olinga sali ya nzambe yo poni ya nzambe faut ça par exemplaire mona nzambe za exemplaire devant batu ozote ya nini aspect na yo zani devant batu omo yusko yo wa frère sœur baby linga otiki oyo sali bu serpe oyene église yo bulene frère yemba yemba kitoko asa boganga linga na ba frère bayemba bayemba ba zebele amsu na vene no sope na tala kuma ba yemba linga eka ko sa chwate osa na tala kuma bo yemba biete mo yo kaka na oye linga na oye bo posu bobo yani na osambwisa l'église ne réputation église esani ebeba tete de déjà beba da katongo omona boye ba vidéo tabe pasteur bimena serko Yesu tenzambe teme muka kontimana biso ebetisaka mabakwa makaso te nzambe po église poka zaka ya nzambe soki ya pasteur mena ngana ya na ngai te po basambelaka mpona motu parce que ndongo lobi ki église zaka ya motu te zaka ya nzambe mais d'autres pasteurs bazaka su boloba église nanga il y a deux pasteurs qui disent ça alors église za ya ba église za ya yo ya nini wana on rappelle tout ça oh mon dieu ma pasteur nani mondima pasteur mondima mutazala to biso to basala nzambe mondima mutazala te na église miam yo za $3000 na ondima sa église so mara ba kit bani yo lingo so le ko tilo mbongo te mais pasteur yo comme si l'église mama et comment on dirait marché scope ba mabonza wana ba mabonza to ba chat ba tellement mso be $50 $100 ezaka ba pasteur te ezaka l'église mo boto tonga neti ba église catholique ba école yo ba sala est-ce que za ba sango mbatonga to mabonza mama ba ne mtatonga ba église catholique que yo pasteur ya yo ni eza enkati ka atelema ba kenga na za ba kitcho ngam na somba eza rare o ma pasteur somba kiti na église non c'est que yepé msu asenga offrande amoni bat batse yepa seni ati offrande na seni esombi kiti so ba don ba pesa na église ba pesi yepa telemi non pe pasteur pe na luka lipamboli na na tie don o eza yo te yo tie yo ngapi na tie yanga ba pasteur o ba lobaka bon bango ndengo ba komisa église kop ba komisi basi ne ba marchandise na bango no yo kolingaka mozo tiki te pasteur bo mona lola ti. Et ça, la ronde, tu vas dans une église, tu as des problèmes, tu es un homme de Dieu. Ou comme si on a un problème à ma casse, mais comme il faut une offrande à $200, il y a 300, il y a 400. Pasteur, ça là, bon, moni, Nzambe, oui, moni, offrande, ils allaient bien, fongolaka. Offrande, mais fongola. Mais il comment obligatoire, okati pesa boye pesa nono pesa na volontaire mutu ye motiki mutu volonté na yemo sani esala ozi opesi moni ti ba kulu ofona obetonga mona vivra no sa ma église mo quelconque bando toka na lota sous-vêtement nanga mutu okena ngo bona bo pasteur na ko expliquer pe pasteur na biso bi pasteur tala bona loti pasteur nga cha misapi bi Jésus Nzambe, Zanini. Oui, je te dis vrai. Dieu m'entend parler. Na kufa lolobi musika. Pasteur wana penza. C'est quoi ça? Pasteur. Na bisena na tante wa mso okyo yebisa ngubatu. Na pesa pasteur na conseil. Il va pas changer. Mo mutu bondimela. A mutu mokilité, omona yete. Aya na nzia mosi na mobali te. Il y a la Saint-Esprit, to banga nzambe. Nga jamais na kondima yo ozali kona nga jamais banga nzambe. En plus place o toza o eza sacré, cher nzambe. Chose bizarre. Bon, alinga sala mama na kati église. Na kati église moni mo nzambe, moni
Nzambe tango yelo ba bisika mi bale misat basanga na comment je suis là aloba on pamba te azala rapé mais to banga Nzambe papa kosala ngote banga Nzambe so za yem supona ngamuto mokilo ngosala na mpona za na ngamuto mais muto to sembe omona ete pe mo peso yo fele nyoso yo makaso lo la muki yo fele mam oyo ngo futa ye yango ni so banda za libuma mama tindo comme na âge nao okufiti oza vivant ya permettre yo zalaka o ngo futa yango wana et bon mon maman quand le même jour ne la bima na ya peso na église wana ti normalement aux dessus ma weja aux dessus parce que comment un homme de Dieu peut faire ça vous voyez ce que je viens de dire que non l'église est d'ailleurs bima l'église mon comme na moi passe moi OK sambela quelque part pasteur on se bara némo parce que ba pasteur mususu ba ba mambo za soni zo ça qui so permettre et so bon ça kondima ya bana Nzambe vraiment au moins ba pasteur otema koti politique na kati moi obokle muninga musuje to non ba pasteur ba comment boka na ba non yo bote belem so préfère ba ça mais na catholique mais c'est rare cool mais apparemment que la catholique ba comment prier le cas ba groupe de réveil hein. Oui, catholique peut comment couper qu'on est ba groupe d'air mais ça d'autorité. Où est-ce que ça sans ôter mutazala wana sans jamais sans tellement ba fait ça sans ôter on les a bien on va dire que ça va nana wa loba wana ba renouveau charismatique wana bango nde ba loba na place ya ba sang alors sang ya ça juste a teima munaye asili ake mais ça rare au mona sango a tellement critiquer muninga na sango mo ba sango ko ça vante ba sango ba ndumba ko leka ba pasteur ba sango ne baza ba mama na ba mangala e bisango za dibana na poto na ibisango na dibana poto pe mwana e afute bafute pa biso basango sko za pasi sango telema azo mabe ya muninga na sango abimisango bu ebe tezi to ba papa nzima basi na basi babalana bibana mbe babalana deux mois sans demande à telema ba moni ya papa nazana yi anzima ngwe jamais sko ba pasteur ndeza jalousie au moins muninga ko neti mutu mana église da muneyo boti ente ngolo Nzambe Zamba tele ye ba sacrifice sala amsu mutu moko bongo motema te ze cérémonie pa Nzambe skala sabu pasteur Raoul prophète Jeanne Balobarabi Nzamba lingara sacrifice na mona l'autre fois pe barezi baza ataka on a cette Nzamba lingara sacrifice mais apparemment ba pasteur mso balingi sacrifice te balika banginda mbala moko balimpeka ba fefe ba fire donc balingi wangi na pe osimba ba kisebele osimba ba kis comment fais-tu yo Nzambe to mona pe Nzamba bikisa ba data na ba TV akati mde Nzamba kata mtu litoi ya zongi so da Alexandre la TV et comment ba passer au monsane nga benga ngo ya spectacle amisimo mkuwa mambo ne lokola mtu biso na TV na bimisa ki mkuwa Nzamba za awa Nzamba Bobo passer sur la msape bibembe Alexandre TV Nzamba za partout ba pasteur na biso nde bo changer pardon penza bo changer bo sela Nzambe comme il faut basi ba na église basi ya binoté ba rande comme ça ba sera ba ta canon ba ba parfum de ba matana ba talon en plus ba signaler na ba protocole complexe oui ba o ba lati bien liboso remarqué là pas moi bino ba protocole bino to tuna mukolo na lolo na no kota na no tikala ya solo mo ba film alati bien ati liboso ati bien te azongi na sima eza en sens pe au moins ba kelati bien au moins ba bilo mo ba décolleté bilo mo ba bikusi ndi ba tie liboso mais muto ati pendant la chemise bo le quoi rabi moi flou ba tie na sima quelqu'un na église kulu yo ya rasko makolo muto kita na jeep moni yo ba tie na sima muto jeep liboso ba beke offrande beleza wana monsieur yo ina makoye na 1000 francs et bon le berger Martin le barlobi et là on y est là muto aye alati canon de la mbongo belé muto so mo atika couper mais au sentir a tine d'offrande
Oui, bon le baraté pour moi ça on a poche. Mais oui hein. Bon le baraté. Mais pasteur bé ba monter. Pour mon église au Cameroun mais tout ça mais là tout ça mais là banda ko yepe kandenge. Nzamba sunga kitama wana. Yo mali do kwa couronner yene be église to ko bikisa ko longola on nzambe. Et pasteur nyongo da telema pasteur vraiment nini. O atema be ka couronner ya. Amona kyongote. Bazate. Il y a un pasteur, non? Je ne sais pas si la vidéo a été tambola. Il y a un moment, un pasteur en 2017. Il y a un professeur en 2020. Mon pépé, moi, est malade. Il y a un niveau de koufa. Et il y a un problème. Ah, mais il y a un monde qui a été. Il y a un monde qui a été. Je ne sais pas si j'en ai toujours. Il y a un monde qui a été. Il y a un monde qui a été. Parce que on va nous révéler mon niveau en 2020 il y a le corona mais le 31 tu l'as levé année 2020 année ma pamboli va voyager va passer va voyager dans mars va voyager dans mars pe corona c'est va voyager professeur tout là va prophétiser pour na bon qui baba en 2020 ah tu sais combien de jours ma déjà. Oh. 15 jours. Année pesilo balité. So keba na pasteur banzela so monta mus remarquer. Ngalinga na te pasteur ba ya na lopa. Ya mundo zana keba na entourage neza lokuta amoni façon d'être nao. Atel Myriam ça plante à la boue. Tena kosa ba tem subo yo ke mutima jalouse. Mundo fa ba fille boy. Am tu jalouser zali. Jalouser ça na ngote yo ka muto zo créer no ka pour moni mutu nenga zali ka spena o pese ba professeur ya lokuta. Mo muto ka nza ba temiso. Mama, o mona famille na bino. Izana ndokimo atelema akangaka asalaka. Eza ba lokuta. Mais keba ko pesa ba professeur ni so ba professeur onzima te ba pasteur ba science occulte ba comme belle na mboka oyo au moins yé muto ya msu yo telese mamba vina kila na puta bloquer vina a bloquer pa vina o ya zulu ko ba sacrifice na azulu ko muteni yango ya kokanga azulu ko muteni yango lekisa era ya kutena yo anjo yebisa mama talaboy tayi po expliquer papa c'est so ko plan na ma bota abi oui pesa okota dilution akanyang ba moninga bana nakuta na mibaya malonga te malonga linga ya na sani akanyang omona momunda vie prophétesse makasa vie na ozana yo mona muntu moso nzamba ba opamba makulu opambwama donc alongola yango ti on nzamba loba jamais mutolo mondo ndoka pusaka amsu nzamba ba opamba 2023 yo msu yo za distraction nza te puis faut tika ba rotika masango tiko ko lingamba bato ba on marié otiko linga bango jusqu'au au côté osani o linga wando ka kangoto yo moko mto osani o fongoli porte pour on basani ba koti ba pusi mamna o musika msubu fa pour 2020 pour 2025 au moment wat musuba kufa pe bilaka nzambe ko kisama te pona ni bango baza ki distrait ou soit distrait ba koka ko simba on nzamba loba na bango te nzamba lobi boye te fo bana lokelo nzambe oluki pe lo nzambe pe oluki pe mamba loba sani esalmi na vie na yo alors ba pasteur nde lokuta ba kotie mon nzamba loba ba faux prophète ba kokoma na tango asuka ngonga suka ba prof ba faux penza prophète ba komi ebele ba changer penza mutbanzimila aza nenge tala mapata mnene bo mesi mama ni lote tala no degré nga mona olela nzembe sino kenzela mai pompa je bande jisuka na yebate ebanzi wapi otesko ni mbule ebana place toboke yeba place pe bana place pe esukela ebana tesko muto bon yo ça c'est ba 25 monde moye ngali molile ekoti tala sko degré sko ya muntu tesko degré mutango siko en plus l'église faut que ba sero ba fanda liboso wana ne basa ba pasteur ya solo basa ba pasteur kulu oui pasteur msa to bala mwasi apesi vraiment $1500 oui sera ya kaliboso on a bien na mona pesa na église ya fanda ne kaliboso moi ça pasteur akoma azimite pasteur azola nda kumsa zo kena mombele alonga mombele azola na ngaba longwe abakuma na des bonhommes la kati kuna
ya tafana na epe yango pe pona okima ka charge oh yango pa ka ba sœur na biso pe ka ya yolo afandi na pasteur na zemi yo wekoti zemi wana yo sa ka zemi yo bima yana malade ya peme yo zemi ka zemi te provoquer moi monsieur bébé ya malade ya pema bato ya lopamba mimi yana na hôpital po yango famille yelo ya ko futa kuna zala neka ye moko ami famille na hôpital o famille on ba bengi na butu ba 0h vike ndeko na zala na mbongo te bino no yana ba 5h parce que yana de bolon hôpital na simbité ba yene boye na bon vent putain moi za sima bon vent bon place ne yana mosa kufela ki donc ce que bato le pont vike ba yebi muto putain mobile ne to benga mobile na ye ce que mobile na ba bité que mobile pesa pasteur to benga mobile na ye mobile fa ya mobile na ye te mobile na sani akimba benga pasteur numéro ile kate ba kuma mtine église wo ba tiam chance pasteur na bika ikapo na confiné ma so confiné ma te même so na TV oh mais même so église wana même so ngespesambe la disute en plus famille que mouton ba kufe famille ça ba mal à la tête ba yoka kate degré ba sala trouble Myriam pasteur akima vu que soni wana pasteur mon père azara adjoint penza avant mukambi penza l'église batanza mais pas ba sentiment no anzo avant mukambi avant mutu mune sona biso mutu mune pasteur wana soka zote ya Myriam au sentir que non ya on ba fille na ba non ba ka ba fite ba to banzimela nzambe botika kolana ba pasteur parce que quand il prêche au monde on dirait c'est peu les ofungama quand il prêche il prophétise non to yora oza important hein to luka bokonza dikolo yaya ona ti ayoko kufa akufi bakunda ye bakunda pasteur batie ko aya peso église te ba pesa 1500 tasco degré et pas nzambe yo o présenter nini sikana fangai ngas lisum na panza mais so na sumu na 12h 13h na sek na porto limbisinga pour ngaza na engagement te ngani to signer na ni protocole na église yo soloko ngaza na protocole na église te ngaza na pa interprète te na mundimi simple na ina na prier nzambe na tina offrande na siminzela na kei na boma na mutu te na ina na mutu di commandement nga suks na na misatu po ba ko ina te na ina na batu te na Jésus na batu na boma na mutu te mais ce que ba pasteur nous va bon dire faut beaucoup que ça dit comment malgré tout ça pas si mais ata set beaucoup mat mais pasteur na biso nga ata misatu eta moko ta koma ya soloko oh po yo on nzaba boyina na yo yina bo tia na bapoza bo bomana si konga na tia na bapoza te bo mana mutu ina na mutu te nani vraiment ko sima mwanzambe. Ah. Merci beaucoup Pisia tout comme émission na suka ya émission na biso so zamba to pesa mbote et puis na moi conseil ça la mojo conseil na mingi za ba pasteur hein papa pasteur pardon vous changer to linga bino trop on ba lo boko botsa biso ça la biso bien moko elongola mwa ndambu wana penza ya ba ndoki ava bakanga ava en plus ba sero ba yemba ka wana mwa ya bimine na bimine nani Mama Shabani nda yemba kitoko bongo pa mama Shabani ne kindumba kisema ki mama Shabani na yemba wana kindumba makasi o mwana babenga wana ba producteur ni mibali na non vona kitoko wana emila onzambe potongo yo yemba na adoration mama minene salamaka changer Papa Sauter a bien changé. En plus, ma fille, au plus qu'il y a une église pour envier, pasteur, l'église est liée à Kindumbate. L'église est liée à Pestotika, ma soumuna, bistotika, on pas nzambe. Pour y aller le bas, venez tous chargés, fatigués, venez à moi, je vous donne du repos. Tout y a mis comment ba charge pas na pesa so qui m'appelle so paix. Tout ce qu'on sait Kindumba na l'église. Au bac ça de yo na kindo kino ya kana l'église on vuta ko tsaki bondumba ki songi za na le port na ba quartier. Dans l'église té ba maman diagonese maman pardon qui songi na église té mon on a té pantalon étant escalation destiné et c'est l'autre pas nzamba ta la bon ta la mutema façon yo zele pas nzambe na lingi bino mingi to changer ba mingi ba moti na papa na bobuka Emmanuel Jefa ko to mo ba mbote bele
famille Nangani, sa famille Ngoy, Bambote Bélé, Lingibino trop et trop, Junior Mapouya, Bambote Bélé, bisous, bye. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais seulement dire bonjour aux petits enfants. Hein. Là, je vois mon bébé chéri Ofra de maman, je t'aime tellement beaucoup. Là, je vois Maëlle avec Elio, Miradine Koulou. Je vois Jedi le Teta. Lui, c'est mon bébé, je l'appelle Jeff Njadi le Teta. Je vois Ketoura. Je vois celui que j'appelle Emmanuela Yenga, la fille de maman Yenga. Et donc, Yenga, je vous aime tellement. Moi, on a tellement de trucs comme se dire que ça vraiment passe pour tout Kabana. Je vous aime, bisous, bisous, bye. Merci.